esengo tondinga motema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda magazine Océan du Congo Info na yango bandeko balandi ya magazine Océan du Congo Info na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela Oma bota mabino. Merci encore une fois na soutien na yo mama na Jolie na Suisse pe mama Samuel na mabondeli na yo nzambe ya mpungu tulendo afula PV. Toko fungola basango ya mokolo malelo na maimatali este ya République démocratique du Congo bipai wapi ekondongo pe tokolobela bongo opération buka buka ya Gentini ngobila pe mokita na Jekoko. Toko tchali sous violence faite à la femme soki ezali malamu mai o matikali bokolanda yango na bolai bwaba sango kabuya l'impuissant toki na lombango na STR République démocratique du Congo wana bayi molongo nini bazali bongo kosala pona ko libérer mboka na bango pongo tozoka Congo makambo nzambe zonga lisusu na mokili oyo poete o bandela na yo kosala Congo pe ba congolais poete boye tosi tolembi wana bozomona peuple congolais na ngambo ya est de la République démocratique du Congo bango wana bazali ko mata ko kendela kati ya loyembo bakei wapi bakei na bango bilanga te bakei wapi bakei na bango kosala kulusu te kasi bango wana balobi ba autorité ba koki likambo te biso moko population na maloba ya Mzee Laurent Désiré Kabila pe Mobutu Sese Seko Kukungwandu Wazabanga jende talo take tumba tokende tokota la biso kaka na Rwanda pona kosilisa likambo oyo bango wana tumpa toyo kamolo yembo oyo ezali ko fortifier bango bongo tozonga wale wanaenda katela sasa Loyembo yango ane toki Mulele mai Pierre Mulele mai ba invoquer esprit ya Pierre Mulele poete mai ekota kati la bango biso tokei etumba Simba Mulele mai biso tokei boluka basusu Simba Mulele mai tokokoma na Rwanda pona kosilisa likambo oyo yango tozali kobelela bakinoe tokotika bino te tikino ngonga boko telema este ezali bongo Congo botala likambu oyo bongo te bozwaka makasi na tanga Mzee Laurent Désiré Kabila bana changu boboma barwandela maboko kasi lelo boni likambu yango ekoleka bino occupation ekoti makasi yango tobeleli tolobi biso bonso le 17 totelema tosimbana loboko na loboko pona kolakisa la bandeko la biso ete tozali bomoko bino botelema kuna biso pe awa bisika l'état institution azali tosilisa likambo yango na kimia celui qui veut la paix boba kiselanga balobaka nini prépare la guerre bongo te bongo. Merci wala bomoni bandeko bakomata population baetidia bango baso bakomata ngomba pona kokende Goma pe bakota na Rwanda wana bandeko ya Masisia bakokima mbako pona kokota na Rwanda kasi tozaka kaka na este totala siko na frontière nini molekaki kuna le 14 février bakinois bango wana na banganda tupa malgré tout babuki tchétché bakomisi bato ba chômeur mais bango balobi ata libanda tokomela poto kabana ba fleurs roses comme les amoureux mais na est la République démocratique du Congo bonsoir population conscient bango wana batelemi bomoni bango na frontière balobi libérer Congo Congo il faut la réellement libre nous sommes un pays indépendant jusqu'à la 21e siècle tokondima te boumbu ya boye ata ba viola ata ba yiba ata ba sala mais oya mboka la biso eleki ba miyibi bazoyiba biso bazako boma biso po bango bakoma na bango bakambi bonsoir loyembo pe maloba nini peuple alobi en tout cas bakonza mboka soki boyoki mawa te tokolongola bino na makasi Wale walisema
Bango wana balobi ata bosali nyonso Congo ekokabwana te. Lokuta monene oyakanisaka Congo ekokweya waya. Balobi lokuta monene ndenge biso pe tozoloba lokuta monene yango tokolemba te kosala éveil patriotique koyebisa na bakongomani ete ntanguzi fweni bwalu bwa ditunga totelema tozoyi beloko ya moto te tozali nde koreklame badroit na biso. Esengeli Congo ezwa lipanda boye te. Esengeli moto akota na Congo tosala na ye 50-50. Esengeli moto azwa minere azongisela biso pe tobika. Boni bakolo eloko bazokufa nzala bazozanga lotiliki bazozanga mai kasi bino bozali koindustrialize biloko bya bino. Tolobi cette fois-ci mundelo na katikati Congo, Rwanda, Cameroun, Tchad, Uganda, biso na bino nzoto na nzoto. Opération Kota Rwanda boye. Wana tolongola este bisika wanya zalaki le 14 février mokolo malobi tango bakino bako bina bako détruire éducation bako bebisa makamba yike ese ya mboka eko chauffer kasi to kita na opération buka nini mona mboka jekokola ngobila bako komisa ba chômeur na kati ya République démocratique du Congo bisika oyo bango bapesi misala te uto bango baya salite ezali bongo bondoki kobuka pe mibeko ezali bongo mabe. La loi est dure mais c'est la loi. Mais mobeko yango yo sala pratique na yango esengeli pe yo moto zo sala yango ozala pe na kati ya mibeko. Ya pasi pe ma na République démocratique du Congo bazali komona peuple lokola moto nyama. Mobeko likonzi elobi nini? Mobeko likonzi elobi respect na moto nyonso. Tosa moninga to ete moninga tosa yo. Oyo ngobila mbata azali kosala na mokitani na ye koko. Eske ezali malamu? Bokobima bobele bongo poisa. Botelemi bobuki. Chef de riz musala na bango nini? Ba bourgmestre musala na bango nini? Ba chef ya ba quartier musala na bango nini? Bandeko bokeli na misala te. Chômage ezali uta bino boyala bokonzi bobele koboma lokola bino bokoma likolo ya mobeko basimbaka bino te basambisaka bino te boni kozangisa peuple oyo kimia bokobenga ye ntongo midi pokwa abetelaka bino maboko akumisaka bino mpo bokele kozwa bakarton électoral yango tosengi na peuple motu nyonso oyo akoya lokola député oyo asala oyo mabe ndeko tala likolo topesa ye mokongo bobetela bango maboko te oyo bosali lelo boyeba ete bokofuta bolobaki 10 mètres bolobaki 7 mètres kasi oyo bokosala eske eza 10 mètres bopesa bapeuple misala. Il y a des licenciés oyo batelema na bakabine publique, il y a des licenciés, des gradués oyo lelo baza bareceveur, il y a des diplômés oyo lelo bazokufa nzala kasi boli kosala boye. Mais na tuni bino eske bokobuka Pullman po Pullman ekanga terrasse Pullman pe ekanga terrasse bato bayebi bisika Pullman ezalaka ekanga terrasse toali kozela opération buka bobuka pe Pullman bobuka bisika ya bendie na rond-point ekanga ba terrasse zando ekenda bosalaka te tokotika bilo boye te tokoloba tokosensibiliser ti makambo bozoluka bokosilisa yango. Bina moko bomoni opération buka kasi tozom célébrer vidéo ya mona mboka Jean-Marc Kabundu o azali bongo komo bika na prison tikino lelo maloba nini ye alobaka na population congolaise. La question de l'insécurité dans la partie est de notre pays traduit de manière claire l'incapacité de M. Tshisekedi à imposer la paix, la sécurité, voire même l'ordre de la discipline dans ces pays. J'ai vu malheureusement, quand le M23 a pris Bunagana, donc quand le feuilleton M23 commençait, les manipulateurs de ce pouvoir montaient des messages dans des laboratoires, des services
pour dire, voilà, il faut être patriote, le pays est agressé, allons faire ceci contre le Rwanda, faisons cela contre le Rwanda. J'ai vu même de jeunes gens marcher contre, faire un sit-in devant l'ambassade du Rwanda. Et beaucoup se sont posés des questions. Mais pourquoi l'honorable Kabound n'a même pas fait un tweet? Il n'en a pas même évoqué. Je n'ai pas parlé. Parce que je considère que ce qui se passe, on est en train de manipuler l'opinion et le peuple. Lorsque M. Tshisekedi ne maîtrise pas la notion de l'État, voilà que nous sommes en train d'assister des choses auxquelles lui pense que c'est de la blague. L'État, ce n'est pas la 10e rue. L'État, c'est l'État. Il a ses mécanismes et ses moyens de fonctionnement qui requièrent de l'intelligence, de l'anticipation, de la sagesse dans les chefs de celui qui l'engage. Comment voulez-vous que la partie Est soit sécurisée dès lors que nous n'avons pas une politique claire en matière de défense et de sécurité? Dès lors que nous n'avons pas, le régime Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui n'a investi rien, ni dans l'armée, ni dans la police. Donc aujourd'hui, le peuple congolais, plus particulièrement dans la partie Est, est sacrifié du fait que Félix Tshisekedi n'est pas en mesure d'imposer la paix dans cette contrée. On voudrait dire que le Rwanda agresse le Congo à travers le M23. C'est bon bien. C'est bon bien parce que la scène internationale, elle est ce qu'elle est. Ne pensez pas que nos voisins, tels qu'ils nous entourent là, ce sont nos amis. Ils sont en même temps amis, ils sont en même temps ennemis. C'est ça les relations internationales. Alors, on a 9 voisins, on a 9 amis et 9 ennemis en même temps. Aujourd'hui, nous parlons du Rwanda. Mais demain, ça peut être Brazzaville. Pour mine de rien, il y a une histoire et il nous déclare la guerre. Demain, ça pourrait être l'Angola. Pour un petit accrochage, l'Angola se décide. Il nous déclare la guerre. Que sera le Congo? Que sera son peuple? Si nous sommes en train aujourd'hui de nous lamenter parce qu'un groupe armé, soutenu par le Rwanda soit-il, est en train de semer désolation dans toute la partie est du pays. Mais si alors demain, un État nous déclarait la guerre, ou encore je voudrais aller plus loin, si c'est le Rwanda lui-même qui se décide alors de dire, voilà, je ne vous fais pas la guerre à couvert, je vous déclare la guerre. Donc nous allons fuir ces pays, n'est-ce pas? Nous allons donc fuir ces pays. Nous irons faire nos marches de soutien au FRDC en dehors de ces pays. Moi, je pense qu'au lieu de faire des marches de soutien au FRDC, nos FRDC n'ont pas besoin de soutien des civils. Surtout pas dans les réseaux sociaux, à travers des tweets, à travers des messages. C'est une aliénation de tout un peuple. En lieu et place de faire des marches de soutien au FRDC, en lieu et place de marcher contre l'ambassade du Rwanda, je crois que le peuple congolais aurait bien décidé de marcher contre Tshisekedi et son gouvernement pour exiger des actions plus concrètes afin de sécuriser la partie Est. A contrario, on voit un chef de l'État qui pense que le pays va bien. À le voir comme ça, vous ne sentez pas que ce monsieur a un pays qui a un problème. Surtout qu'il ne se permet pas de passer de bons week-ends. Chaque week-end, c'est la coule douce. Avec une situation pareille, il faudrait pas aller chercher les diables ailleurs. Le diable se trouve chez nous. Je dois vous dire que ce pays, en fait, vit la théorie de l'éléphant dans la pièce. Vous savez, la théorie de l'éléphant dans la pièce, c'est que nous sommes en train de penser que la faute, c'est l'autre. Alors le vrai problème est dans la maison. On ne fera aucun ménage, on n'arrangera rien aussi longtemps que l'éléphant est dans la pièce. Tolongo bongo na maloba ya mwana mboka Jean-Marc Kabunda tokita bongo kasi totala ya pasi pe mawa lolenge kani tokole la violence faite à la femme mais oyo na dénoncer yango penza na moko makasi. Likambo ya violence faite à la femme yango nde biso tolingi te basi botelema bino moko bosomona video wana ezali bongo na Kinshasa awa na capitale bato bazwa bomengo ba nouveau riche bandeko ya bango bazali komonela biso atako moto akoyiba yo atako moto akosala yo kasi extorsion
toboya yango boye toboyi yango na dénoncer yango na motema penza pe na mongoko makasi koloba ete moto oyo azali komérite prison azali komérite esambiselo ya makasi pe na balabala basi botya ye misapi bisika biso po ete kosakana na bamama ya boye tolembi mama ya Kinshasa azanga respect baviole ye na este basambwisa motaka na ye babeta ye fimbu awa pe bino oyo bokomi kosala boye ndeko okomérite prison tokolobela yo ti bakokanga yo bakosambisa yo soki osambi te oza na problème na bamama kobanda lelo okomi na problème na biso toki malombango kozwa batei ya malonga wana kabuya lompesa otela biso Pasteur Godem Mpoyi. Il y a des gens qui croient que comme ils ont été délivrés d'un combat, ça doit s'arrêter là. Les diables, c'est comme les Rwandais. Même si vous les donnez des compagnies pour raffiner votre or, ils vont vous attaquer. La solution, c'est la contre-attaque. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Si on a société, il y a oro bozalaka nangote. On leur a donné la société. Il n'y a personne qui va s'accaparer du Congo parce que le Congo c'est le pays du il n'y a personne qui viendra ici. Contre Poutine. Même si je suis contre Poutine. Pendant 2 semaines. Nous pouvons nous entendre avec Poutine pendant 2 semaines seulement. On rase cette affaire-là. Pour régler ce problème. Et après, on érige un mur. On écrit sur ce mur-là que tout celui qui va casser ce mur, qu'il meure. Pourquoi vous n'aimez pas la paix? Celui qui aime la paix cherche la paix. Celui qui aime la paix s'ouvre à la paix. Wana na Pasteur Godem Mpoyi apesi penza esengo tomela mwa mai muke tomeka ko analyser biso na bino eske Pasteur Godem Mpoyi azana réseau te akoloba boye esengeli nde to bunde tumba celui qui veut la paix prépare la guerre totika komi kosana ete biso to kosala guerre te po to ali pays laïque te nzambe tata abundaka etumba na kotalesa bino lolenge kani abundaka etumba tozwa lisi toile ya Abraham était un azalaki croyant mais abalayama tango ye abongwani akomi bongo moninga ya nzambe tata po akende kopesa eteni na zomi na ye abalayama abundaka na 5 rois abundisaka bango pe alongaki bango na sima ya kolongola 5 rois wana oyo ezali kolakisa bonyama nde ye akendaki kopesa te na zomi kasi yambo yo ozwa bopeto pe okoma moto esengeli osala nini obunda mwana mboka Pasteur Godem Mpoyi alobi nini na sima ya bokati tokotya wala maloba ya muzitu te mwinda epela libela na libela esengeli kokata likambo pe kosilisa yango po ete peuple congolais azwa kimia nesika oyo boko misabato basomele brusquement nesika oyo bakambia ye kolo Congo bozokoka ko sensibiliser te bozokoka ko mobiliser te bozali bongo komo nyoko lelo ba peuple congolais Kinshasa et comme lokola bato bali na matanga au lieu de focaliser mayele pe makanisi na biso na ko sele setumba ya este biso tozali ko semer les sous désordre yango tozali ko dénoncer l'état moyeni l'état assassin et sengeli peuple à se prendre en charge baloba ya Mosé Laurent Désiré Kabila toki manalombango kuna kozwa ba cadre ya SID nini penza micro ya Océan du Congo bazalaki bongo na molobeli la fille intelligente Doriane tozona nous papa Adrien Malenda nini alobaki na makambo mazali koleka na République démocratique du Congo pe na sima na yeto kozwa bongo exécutif ya SID kaka na kombo ya papa Justin nini pe ye apesaki lokola makanisi na maye oyo makoleka na République démocratique du Congo reportage Kabuya Lompousi. C'est l'État qui donne l'autorisation, il y a Rotonga. Donc, et puis voilà, aujourd'hui nous avons un gouverneur, un vice-gouverneur qui pense que inondation à Kinshasa, avec la réalité à changement climatique, c'est le fait qu'il y a des constructions anarchiques. Ça peut être une des raisons, mais c'est une raison de moindre. La véritable raison, c'est que nous n'avons pas une ville qui est urbanisée. Kinshasa est un grand village, donc je crois que la solution aujourd'hui, surtout dans la vision, c'est de voir quel est le plan d'aménagement pour la ville province de Kinshasa. Dans 50 ans, nous voulons que notre Kin soit comment?
comment nous allons faire pour que Kinshasa soit urbanisé. C'est ça le grand débat aux photos à niveau hôtel de ville, et c'est ça le travail qu'il doit faire. Non, attendez madame, et ça question vous êtes très 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 sérieux. Parce qu'en fait, dans cette affaire-là, il y a beaucoup de choses. D'abord, il y a la construction anarchique. Construction anarchique, nous sommes d'accord. Mais la construction anarchique, on a titre de propriété. Bon, il y a de ceux qui ont occupé les domaines publics de l'État avec autorisation provisoire d'occupation. Voilà, l'État a le droit à mais ils ont un bâton, l'État peut se mikanda et comme il va bien un titre de propriété. Ça, c'est un autre problème. Mais ils ont dit que maman ce n'est pas normal que maman batte quand balabala, c'est vrai, pas ses amis. Mais regardez la façon dont les choses se passent. Vous voyez comment maman. Parce que hier, moi, je revenais de Matadi, comment qu'on était en train de casser des boutiques, na article na kati. Entre temps, c'est bien, et ça peut pas protéger ma vie parce que même dans mais ma solution parce que l'État en fait doit assurer la sécurité, il y a personne et leurs biens. Solution depuis qu'il est gouverneur, il a déjà construit combien de marchés? Alors non, bon, commune il y a Lemba, donc au bout il y a malam moderne et c'est quand on d'ailleurs les lots le Kamba Wenze maman Dorian les a au 21e siècle avec comment dire la réalité les lots on va avoir dans chaque commune soit un grand supermarché où vous avez des marchés à l'intérieur de boutiques tout ça. Est-ce qu'on a construit ça? Mais vous chassez ces mamans là, vous le mettez dans la rue. Ce n'est pas responsable de la part de l'État. Donc, tant que la famille il faut que et ça parce que nous sommes parfaitement d'accord. Mais après, l'État a aussi une responsabilité pour caser ailleurs. Il a construit aucun marché. À Bouki grand marché, Tilelo, à Bouka, à Bandiata, au mon côté, 5 ans aussi là. Et donc, je crois que nous sommes devant des irresponsables qui ne maîtrisent pas encore le rôle de l'État. L'État ne peut pas aujourd'hui, sachant que 99% il y a des Congolais qui vivent en informel. Mais ça les raté dans Bokao. Et vous chassez des mamans comme ça et vous n'avez pas de solution palliative, c'est extrêmement irresponsable. Deuxième chose, les réformes doivent commencer d'abord au niveau de l'administration publique. Le service de l'État qui offre le titre de propriété, des autorisations de bâtir. Corruption, il faut réformer ça les makuna pour en amont de réforme et en aval pour résoudre comment dire problème on a. Et puis le grand problème on a lobby, Kinshasa a besoin d'un plan général d'aménagement parce que cette ville est devenue un grand village, même à la Gombe. Même partout où vous êtes, il faut maintenant réfléchir, il faut repenser Kinshasa. Il faut reconstruire Kinshasa. Il faut qu'on compte sa raisonnement, ton réflexion et comme à un niveau à Koloba. Qu'est-ce que nous devons faire pour que Kinshasa devienne une ville moderne? Et non prendre le bulldozer, casser les trucs et dire que non, c'est le travail que nous faisons pour la lutter contre l'inondation à Kinshasa. C'est un manque de vie. Maman. La distraction. Distraction à Mbosso. On a la distraction à Koko Mbosso. La distraction parce que madame, s'il vous plaît, Batoubaza Kokoufa chaque jour. Il ne fallait pas attendre aujourd'hui que Mbosso vienne nous dire que non, bon voilà, il faut Boinabo. Non. Makambo est bandit les lotes. Tokenda même na parlement na pototika ba memo. On nous a gazé là-bas devant Mbosso. Tokenda qui a pour nous la Makambuya Oya Est. Mbosso a envoyé les policiers pour nous gazer, nous tabasser, nous arrêter. Et ça va distraction derrière moi là-bas. On est à théâtre, à ça la maman. Et à théâtre. Makambo est bandit les lotés. Comment non, nous sommes allés pour une institution aux Makasité. Pour ceux qui sont vraies institutions, Makambo on détourne. Mbosso a ça théâtre. Wana théâtre ya maboke ngale mazai ko ça. Toujours mais la plus car la situation sécuritaire ya mboka na biso.
parce que ça pour engager biso le jour actuellement nos frères nos soeurs parce qu'on coupa tout tu connais l'information kaka on a passé dans sa émission il y a une femme il y a 6 mois m'a violée et on a toujours vie qu'une seule fois donc on est toujours vivre en roi mais on dirait bail politicien madame pour saboter parce que situation sécuritaire ya mboka ils ont changé les années à est Kinshasa peut l'insécurité comme grave bakuluna donc côté wana vraiment kimia ezate totikalika na nzela wana oui ba étudiant ba marché madame nazongi na mo mukesima s'il vous plaît avant de commencer la place aux wana nalingina merci beaucoup madame nalingina zonga moi mukesima nalikambuka ko etali mapinga na biso ya mboka maman comme l'a toujours dit le président Eli Martin Fayulu va sous-traiter l'armée nationale. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la sous-traitance à l'armée nationale. Ce n'est pas que tous les batuna, les bali ya bilombe na mboka oyo. Tous les bali ya bilombe na mboka oyo. Si on avait compris les dangers où ils allaient guetter mboka na biso et les rôles que le Congo doit en principe jouer, je crois que cette armée au Toza Kolobela Lelo, et Kokaï Kozala, ici au Félix. Nous étions avec Félix Chilombo, dans l'opposition, madame. Si vous ne le savez pas, nous avons combattu ensemble. Toza Kana rassemblé. Makambo Tolo Bayarmo, aïe bien monté. Makambo infiltration au sein de l'armée, aïe bien monté. Il lui a fallu combien de temps après mandat au Bapesa qui est à l'Okuta et Moïbiwana pour qu'il y ait temps, il y a qu'à réformer l'armée. Et c'est ce qui est ni les Angakai. Pour qu'il y ait temps, il y a réformer le service de renseignement et sécurité. Et l'eau connaît les Angaki. Vous Angako Yoka tout simplement, Motomangongi tout simplement, les lots Tokomi Wapi. Na awande toche point final no magazine Océan du Congo info ya mokolo molelo soki bo sepela ki lolenge ngai Océan de la presse congolaise nazala ki bongo liboso na bino pona komolo bela bino ko pesa bino basango bon pesa bongo merci na équipe technique ya magazine Océan du Congo info oyo bazalaki au four moulin pona ko pesa bino makambo oyo mazali koleka la République démocratique du Congo pena mikili ya bapaya to pesa bongo matondo la kabuya l'homme puissant on n'échange pas l'équipe qui gagne to bakisela kaye Mosa Kolina sima ya caméra to pesa merci na Moïse Ngombi Misa électrique wana na montage pe Pape J directeur ya recherche pe stratégique pesa ngo mokonzi pare ya bemiso babiso pe na coordination ya Océan de la presse congolaise matondo makomela pe ba bonso bazali bongo kosunga biso oyo bazali libande ya mboka tope awa na kati ya Kinshasa merci na équipe pour la télé États-Unis d'Amérique mana nanga na kunya do nanga les États-Unis d'Amérique yanga mokonzi na Angleterre papa Michael na France merci na Mama Célestine, merci na la Chabienne, na Aken, na Allemagne, pe na ba mama missionnaire, na plus 32, na Mbokaya, Anita Babe, il faut que le moto, pe na Bakoka Lumumba. Merci na Big Daniel Ngenda, ba pour Mentangola no bondi à botard de Bonoite, na R émission, et comme la bino Mamour d'Angola, la Mokitene, Florencia, Matondo Mido, et Bana Chambwe, ba mama ya mapela ye bino banso bisika bozali pe na njili la quartier 12 tika nzombe apambola bino e bana kimbase kepe batika la te balobi magazine Océan du Congo info yango nde biso tozelaka nzambi kusa komuna beno na awande vraiment tolobi tokabola biso la bino oyo etikali nzambe nde ayebi nini toloba population elanda lolenge balobaki kasi ngai na bino Toganga makasi Océan du Congo ebale epoya mbindo akabuya na sali na panza na limo te tikali ngwi pona kotala maima koleka la République démocratique